Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table, la présentation de l'ASBEL Sauvé par la Grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. Suite ya makambo elekaki lobi kuna ya 7e bagarre na MK, Jérémy Chabani na minuit ya lelo air de Kinshasa abwakaki oyo na statut na ye. Ntango namonaki oyo ezalaki message ya ndambo yango bozomona na page oyo place na jean balobi suite ya message eza wapi mpo namona liboso esuki kaka aza artiste pour namoni nango vraiment intéressant te nabiakisa nango intéressant te epuis eloko mosusu nasalaki natambolaki na bastatut ya Jérémy nyonso nake na Facebook nake na TikTok nake na Instagram ezalaki ata na profil ana te ozomonana te na négligent. Ntango nazongi deuxième fois na même page oyo place nazwi capture oyo tena komona ke esili nyonso botika biso tolela papa Richard na kimia eloba mon ami Décor Ilongo. Papa Richard aza na tata te na théâtre s'il vous plaît. Aza artiste pour tout le monde. Oh Jérémy Moutalou alobi suite ya makambo lekana elobi. Alors déjà moi nous ezali obino boyebi na makambo oyo ya liwa ya papa Richard oyo que Bellevue a déplacé corps et l'on place ezalaki kuna eke na morgue ya cinquantenaire. Tant a déplacé corps nous le baniki non ba ezana ba frère ya Bellevue. Donc azui matanga entre guillemets entre parenthèses en charge. Natie nakangi parenthèse o nazongi nalandi émission ya Gabi. Nalandi émission ya Gabi lelo. Alobi eloko moko très important eloko wana pe ekomela pe pololo eloko wana pe ezokomela pe DiCaprio. Papa Richard entre parenthèses wana kobenga esu na ba filme te. Donc aza artiste comédien mais babanda kobenga lisu na ba filme te wana bibi na monoko ya Gabi moko parce que balobi que abilité asala kaka crise 2 jours akufi 2 jours nde bayo mona 3e jour bakene na hôpital bayo komona kasi akufa ya Gabi alobi yango na émission na ye alobi papa Richard banda kobenga ye lisusu na ba filme te. Pourquoi banda kobenga na ba filme te eyebi kaka Nzambe mais balobi film na ya suka o asalaki ya suka asalaki yango epa Bellevue. En tout cas nayebi te soki ya Gabi aza juste to aza
vrai ou faux, juste ou faux, nabité. Aza right wrong na makambo ya lobi. Po tomonaki mpe pululu awa akufaka mpe na crise. Mwasi ne pa alobaka yango ke banda obenge su na bafilme te susi wana. Tomona mpe Dudu Supu baperiode moko alelaki awa Dudu Supu. Alelaki awa ye mpe banda obenga ye mpe lisu na bafilme te. Mwa muke sila azongela ye kobenga ye. Yango koto wana mpe nasepela na sila makasi parce que omoni na les abakoko de SB Timize azojouer. Et pas si la bisalo ezalaka ba artiste ka wana te. Soki mwa rôle emonani abengaka. Viviane oyo kaka Viviane kaka oyo. Viviane akomelo lendo. Tango sila komi kopesa ye ba rôle na SB. Akomo pesi ba rôle Viviane akomo oyebana bato akomo mona ye babandi kokumisa ye. Tolalaka tolamuka boye. Naza mutu asila te. Naza bakute naza ya batu nyonso bakobe anga pe n'importe où na jouer depuis aloba depuis asotoproclama ki abakobenga na n'importe où a jouer wapi Viviane lelo azate momoni ntango nalobela bino ki faut ko reconnaîtraka bagrâce ntango omoni ke place wana yango omoni mama ana comprena eloko na mpe micho acomprendre yango ndikanda comprenaki yango te il faut koyeba ko reconnaître grâce place ozali ngolu oza na ngonde faut doyika mawana parce que tu as là au moins on sait que tu as déjà ta place yango bomoni Lisa petanga ke pe pas Jérémy pe afandi na yebi ke ici au moins j'ai ma place ici au moins j'ai ma place elle peut pas bouger na salle oyenge okosutuka papa Richard avant s'autoproclamer muta famille Bota il jouait partout azalaki na banzonzi azalaki kozwa barole na ye me kaka tolamuki boye ye moko asotoproclama famille Bota nayebi te epa abele ezalaka meme bilongi eza lokwa epa asila te epa asila bapersonnage evariaka mutu moko omona mutu akala sila nde ayaki na systeme ozongisa batakala ti bamama shako bakufi bayebani lisusu bamama makambo bakoma toujours bazonga na actualité bamama mipendo te bango su wapi kaka na ntango sila bandi akomi kobenga bato akala wana bato akala mapapa ngalufar malgré que bazojouer sous te mais au moins on a quand même revu cette époque là ya bato wana baningisi sous théâtre c'était très beau très beau trop même et pas sila toza na alternance ya bilongi oui ya kala bazali mais o ya kala bon o bajouaka pardon o bajouaka permanent bazali mais alternance esalemaka aozwa o ya kala azwi o ya kala ezopermettre baninga basi retrouvaka na terme mbongo DiCaprio alela awa na en tout cas nayebi ti soki divorce ya DiCaprio na mwasi na ye ezaka solo to ezalaki buzz en tout cas je ne sais pas mais DiCaprio mpe ntango abelaki en tout cas alelaki alobi aza esu na bafilme na barole te bazobenga ye lisu na bafilme te nayebaki nani kombone nani Amisi leader Amisi abengaki basali mpo ozwa quand même quelque chose yaga bi alobi elo moko important alobi papa Richard babanda ya kobenga ye lisu na bafilme te azalaki na basusi peut-être wana bela abengaki na film asuka oyo na intention kaka ya koede ye mpo bela mpe alingane kaka bato ya succès bela soki atingami daya na bato na ye ekomi kaka bango qu'est-ce qui fait kabanda ye suka kozwa barole te pa Bellevue parce que lokwa ya s'autoproclamaki muta famille Bota il a fallu que Bellevue pa tia ndenge atia papa Serge Marina Naomi Lufanke nayebi te Naomi Lufanke nanga joa kaka mikolo otegra na tegra bato boyebi wana badavina babilo moko ya ndenge wana bango baza permada bamama soki nani bango bajoa kaka wana donc hey, ça s'appelle ça bouge pas le bas yango di Diston ça bouge pas yaga balobi souci wana yango esalaki ke papa na biso abanda kobela wana selon ya Gabi mais eza mpe point moko bokoki mpe konéglige te nalingi naloba eloko sincèrement na motema na ngai peut-être soki tonton Richard
asotoproclama ki ne ta famille bota te angaza aliona ba carrière moko ya Omari pour Mari il est partout ya ba tonton Loulou lelo Gesh au succès si là Gesh tant abandé ko jouer pas si le mona que il est partout lui en tout cas ba acteur ebele bolimbisanga bakundi succès non le bela succès non le bela te ko jouer te non le bela succès na ko jouer eza eloko moko te. Pourquoi? Parce que s'autoproclama côté moko boye côté wana epesaka bato vraiment visibilité te bafana sila bazalaka na bolingo mo boye un peu exagéré quoi nde balingi mams nde baolinga mpe moto aza bien na mams so bolandi bien bachaine nyonso ya sila bato nyonso baza bien na sila balobela sila baza bien baza na soutien ya bafana sila ya bakuka Micho akokisi 10 000 abonnés l'espace soki ya moins d'un mois po anini bakuka basoutenir ye ozomona mais côté ya bela bafilme eza mais visibilité zéro côté asili ezalaka bofilme ekoti moi une semaine à repos mikolo kande tokomi olia nde ndako tokomi na premier ndako na biso na mama sila abalisaki mwana les abakuku de SB donc tokenda mpe kotala ndeko na biso kuna toza koto mikolo donc toza penda totikali mpenza na bandako na biso todeplace sous te parce que koto mama ndoki ezali koto mpe ezali film ezali to toza gâté na nde moko osakana te akangi kade na bisika nyonso ozomona yaga bi alobi yango mais ça reste à savoir si c'est vrai ou c'est faux mais eza pe moko pe ya ba raison parce que yango nde boma pululu soko ozojouer sous te ndenge olobake ba $100 yango ba 200 imaginez so babengi ozwi 50 babengi ozwi 50 babengi ozwi 50 babengi ozwi 50 wana 6 7 place 8 place okenda kojouer na moi place moko bapesi yo 50 obima na combien $400 eza mbongo okosela yango likambo eza mbongo ebele ozomona mais lokola bimeda ya na kashe wana abanda epesi kojouer te peut-être Bellevue se décidaki azongisa na bafilme apanda kopesa ye barole sikoyo mais lokola eloko wana peut-être esi eliaki ye elie na piaka na ndenge vika ndenge ezalaka bacomplication parce que eya na voice moko bebimaki mutu moko abeta lisolo na ye na poto alobi azalaki même pas lisusu na place ya ofanda entre parenthèses ipara azalaki marié mais mobulu elekaki mingi badivorce na mwasi na ye kotika ye akomeka lokwa ntela voice wana ezali nayebi te so na kokota quelque part na luka na okisa binongo ataka ya liboso po to avancer bien boza na okota na luka na kota na chaîne yango ebongo to continuer na biso na okota na chaîne yango na tiela bino mwa parti yango namonaki on na chaîne moko natalaki yango lobi moto azoloba azobeta lisolo na ye donc eza pasi wana eza lisolo yango bato mosusu balobaka papa Richard azalaki calme azalaki kimia yango oyo bolanda bozana nalongola publicité mpona ozwa yango directement na chaîne voilà yango ye mobali akotika besilia lelo lane Richard ati obeta na moni mabona bengi matopiki biloko yebi te Richard akufi lande ko ya mwasi na bito yebi te que Richard akufi bazali même pas au courant que Richard abela bayebi te basi bakaboni mpe na tedi na okaka telema bakabwana na tedi watondoswana yaya mwasi ne na fois po te mpe kokufa matite ketona motelefone akufaki deja ya deja 200 mberi matite akufa deja yaya mwasi na ye okay. Siko famille Sylvie nde babenganaki bango na ndako nde Richard azanga place ofanda.
Richard mwana bango nyonso bami batekaki bandekofutela matiki mpo bakanda ndeba nayebi te bongo nakofungola bien nini nyonso te eza mpona bandeko eza mpona famille ezolanda nakoloba ekelese mpo eza mpona famille naso balobi bokotela motaki te matide kwa mobali nazali mpe na mwa basituation te matide azwaki suivi bakomi kofanda akendaki na bana ya richard wana bakomi kofutela na lingwala donc mtu azwi change ya bana richard wala ezalaki pauvre ya matide richard te kotala eloko otaki pepe bana te kili eloko richard akomi suivi awa ekawatonga awa likola richard sibe kozwa bakomi na makolo likola richard mobongi ntina motu peso dimido ata belgi akipaki soko organize bite lelo bacho naokaki telema bizaka atika mwaki akoma na mwaki mosusu eza foti ya motu te eza foti ya belgi te bakona belgi akopesa 5 akopesa lo 1000 soko iko organize bite yaya mbongo mpe komato aka na poto ngapela na Allemagne na Allemagne sotaka babongo biso nyonso ya bana soki lelo okomaka ata 10 fois te ya ata basimisio yango ebele ata leta mbongo so likolo okoganye combien on va organiser derrière. Vous comprenez? Et ça c'est mon Richard. Non, on a dit mal organisé, on va dans l'église. Oui. Après qu'on a l'église, il y a l'église pour tout le Richard à la partout. L'église est là, ça veut dire moi qui voilà. Mais quand je suis mort, on va pas à qui on va la l'église et donc on va vous dans tout monde qui dans tout on va tout sauver là. Donc on sait quand tout au moment-là, ils sont tous la bêta papa. Donc là il peut la bébé. Mais qu'est-ce que famille faisant dans là pour on va faire ça tout la famille dans l'angoisse. OK là pour quoi la carte de sol là la cana. Voilà tout on sait ça y est. En tout cas tout le ba action yo tout le ba ya qui a mutu ndani kati ne bete fait ça ba dans le famille. On là que dans la famille il y a des à quelle église qu'on fanda il va comment qu'on fanda la chanter au début la kingi na ngambo comment qu'on fanda. La chanter abatu. Et là qui n'a pas mutu na hizo somo tapita iko ba fan. Wana yena Sylvie na bana. Yena Sylvie na bana. Mama kibazaki na bango sema bazai pa matike ka. Ba ya kwa sio. Yonyeka za Sylvie na mwasi na ba bebo mbali. Ndio na Sophie na Richard pe ba poka tu ataki mwasi na yeye. Richard kwa kutika mama bana ni wana. Kana hizo mwana mfanyia na ngane kwa kwa na kwa na kati. Mwasi ana sali kwa kwata. Richard akataka kazi maki. Azota yeye kwa toto za makati. Mwasi na kwa bela asabu sio muona kata kwa ndio kwa mama bana ni wana. Ata mwa munene we Sylvie. Osoma zaka na libali. Abele ni paralysé. Ota kisusu. La invitation comment paralysé na pour le bébé comment faire la première déjà. La tika ba boule blanc eta malade qui est paralysé. La éviter en tout cas dans la iso moto ba kira ba ya Sylvie ngomba wa keka ba. Et ça bon, Richard mi pour venir moi ça pour tu dois aller à Belgique, tu dois aller à ici à tout ba peta kaiti ya au gros $10,000 sur côté na mbona ni côté au tika kwa boka. Oui. Moi l'organiser chez Richard. On est dans la pierre avec on parle de l'homme qui est à tant moment où il y a connu quelque chose de la balaba. Moi tant que ça m'a dit à l'âme il faut aller pour aller dans mon bal. Qu'est-ce que ça a fait moi sur la boue? Oui. Oui. Donc en fait le monde qui l'a fait maintenant ça dans son casa. Voilà, c'est ça pour dire qu'il y a voilà. Donc c'est ça on parle que mal organisé, on regarde là et puis là le banane de l'homme qui est ça quand il s'est mal organisé. On va y aller à quantité pour des tabula. On va dire mais parce que c'est sur la on va pas ce que vous mettez au côté retrouver pas la bonne position de l'autre côté. C'est ça le problème maman. En tout cas il met ça là et c'est plus rien le ballon manqué il y a moins de gars sur la langue. Merci beaucoup. Donc là si tu ce que dans l'émission ça on va continuer merci. OK, bye. bolandi nde boyoki wana na voice wana ezali émission oyo ekotaki lobi na chaîne moko kaka ya YouTube wana ba BTV na ye donc azalaki na bambongo ntanga mwa succès ezalaka kwa basérie wana amonisa mwasi na ye wana boyoka wana Sylvie wana pasi mibali mpe moko bazala compliqué bosouffrir na moninga après ale ntango mwa badifandi fe komi okota wana susu te mpo wana peut-être abelaki quelque part mpe soki mwasi oyo alobi ya solo eza kaka ke ton péché t'atteindra toyekolaka kosala malamu
lelo tokolobaki yango famille ezalaki wapi batiki moto akufa ye moko na ndako. Alors que ye moko mpe aza mpe na mwa passé na ye moko un peu sombre. Il y a un cœur qui a été blessé, qui a pleuré quelque part, malgré que makambo wana eleka nango, mais destin ebosanaka te. Destin ebosanaka te. Alors nazongi na sujet ya Jérémie. Jérémie alobi botika biso tolela papa Richard na kimia eloba mon ami Décor Ilongo. Papa Richard aza na tata te na théâtre s'il vous plaît. Aza artiste pour tout le monde. Ben information liboso tozwaki babaki non azaki na groupe Simba. Bon, nayebi vraiment te ba composer groupe Simba, mais nayebi que groupe Simba ntone ko former batu pape Lombi. Donc soki que azalaki réellement muta groupe Simba, pourquoi est-ce que Jérémie Rolobaki azalaki na tata te na théâtre? Alobi tata te na théâtre na sens ya papa biologique to tata te na théâtre na sens ya mutu moko bo abimisi na monde ya théâtre, parce que ezalaka pe bongo pe na même na monde ya musique tobenga bato babimisa biso na ba toyeba na tozwa visibilité tobenga bango pe ba papa. Siko nayebi te Jérémie alobi yango na sens nini? Alobi yango na sens ya papa biologique to alobi yango na sens ya papa ya théâtre ki abima na ye telantela azalaki daa na batalent na ye to banda deja korene na coin na ye na ndenge na ye lokwa leader amisa abima bime pa mutu ta abimaka na telantela baninga batie poa to ndenge ni po ye mo mpe nani Jérémie abetaka mpe histoire ne toyebi na na commissaire visible makasi na monde ya théâtre na mema na mena na membino wana ngiso ne nyonso boyebi. Siko alobi yango na sens nini? De deux, pourquoi est-ce que famille Libota ezo s'accaparer ne matanga pour ne pas dire Bellevue? Po batu mususu baya te to ndenge nini? Po komona 7e bagarre aux autorités ko filmer Bellevue te. Po mona ke mutu wana si alobelaka sila. Na bato baolobaki non, il fallait pas aya na caméra po ya ko filmer. Non, isa bino mo boyebi ka ndenge ezalaka ti. Bino mo boyebi ka ndenge etambolaka ba artiste bato ya media bayaka kaka bafilmaka kaka ozomona. Bon, naoki kuna na kanda MK azalaki nango, en tout cas elle avait vraiment dit ce qu'elle avait dit. Mais quelque part il faut vous comprendre un peu bato. Tant on s'était bagarre azozwa moi audace wana moi kilo wana ya koyolo ya moto kozwa image te ko filmer songolo te ko filmer pakala te, ça veut dire quoi? C'est que quelque part il y a eu conçu moko epesamaki déjà que lokola papa Richard akufi aza muta famille Libota chroniqueur nyonso bokomona ya mutu boye boye écarté to bolobele boye consigne epesamaki. Est-ce que matanga ezala no ya mutu ki bokangi matanga ezala matanga pasteur Marcelo toni matanga mwasa pasteur Marcelo baboyaki s'approcher na pembeni ya corps baboyaki vraiment, mais au moins to mona ki yango ezalaki diffusé to mona ki yango to landaki yango direct à partir église na bomona bato bayaki filmaki mais tant mezao bana mort ya boya bato bafilme s'approcher na cercueil. Ce qu'on a comprendre était il aurait essayé de so le monde pe Jérémie Chaban pe a commis pe boué Jérémie Chaban pas à zobatin Jérémie Chaban pas à zobatin azana monde à théâtre bayebani bayebi comment dire ayebi oezolekana aye peut-être ça moi campagne moko boye salami déjà quelque part ezana moi réunion moko boye ezana moi makambo boye c'est loba mi moi ordre moko boye c'est pesami batumsu baya te nazoka mwa pe entre guillemets soki baza soki bakuze, mais non nga na bi mutu soka kufi bakolo nde bafandaka bakolo na tango bafandaka est-ce que ezaka likambo mbongo ebi mutu moko pete mutu akundaka nga na yebi mutu ata aza na mbongo ndeni ye moko kutu nga na yebi mbongo mutu wana te ke kundaka ye biso toyebi ke basala toujours ka bakotisation mpo bakunda mutu basalaka ata mutu wana azalaki na mbongo ndenge nde mwana matanga na ye bato baotia kaka parce que eza famille. Est-ce que famille papa Richard eleleli Bellevue
Bo Bellevue asala quelque chose to Bellevue asala yango kaka na volonté na ye moko na cadre ka ya ki la patrona mbongo wana iloko osala nango eza te tika totya ye azala na cinquantenaire to atie kaka kuna mpo amoni eke koto azalaki kuna morgue nango ezalaka bien te akopola en attendant mikolo bafanda mpo aza na famille biologique ne ata kutu Bellevue yango baza soki cousin soki neve soki cousine soki nini mais papa Richard aza na famille na ye biologique ata tomonaki yango mpe na sera JB ti ntango musicien JB akufaki JB mutu abandaki kozwa nani auti okufa segin en charge na bisika nyonso akendaki famille na ye ezalaki na makoki te mais JB avant sala quoi que ce soit sa famille avait dit famille na ye basalaki yango en collaboration na JB mutu azalaki kobimisa mbongo. Est-ce que méthode wana ya osala makambo est-ce que ça bien est-ce que soko za na mbongo mbala moko il faut s'accaparer na ba place au mbongo sombaka te est-ce que ça normal na ebité mais eza matanga eza lokwa feti te bakenda nango na invitation te papa Richard awa mwana azalaki na problématique te à part kopona aza mutu ya famille songolo problématique en tout cas je ne vois pas où est le problème pour na liwa na ye bato mo s'accaparer na matanga ne baninga musu bayate quelque part Jérémy Chaban a cause à peine raison vous ne pouvez pas prendre le corps de quelqu'un comme sango le quoi et comme ya bino ezala raté ce qui est sûr statut eza statut moko très visé eza ya Bellevue eza pe na papier lombe parce que c'est toujours comme ça mais ce qui est bando zala boy parce que loko oyo ndenge bandi boy il faut koluka corriger yango il faut koluka corriger yango quelque part na omeka un peu comme ça la traduction ya maloba Jérémy elingi lobaka en quelque sorte que oui tozala na barando tozala na ba problème mais na matanga totiana no makambo eleka na kapar to lela na mutu to kunda na mutu botika kosakapare na mutu po papa na epe na monde ya théâtre azate mutu akokoloba pe boya matanga te zaka papa na ye monsieur famille lobi bongo te pourquoi yo mutu mo individu mo kendo te na matanga kiza yo donc quelque part Jérémy pas en raison alors totalaka ne makambo ezokendele eni update en tout cas na ozanga te koya nango na la NG officielle. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Si tu as besoin de travailler avec moi en collaboration, promotion et publicité, n'hésite pas de me contacter. Et aussi, si tu as un problème avec ta chaîne YouTube, Copyright Strike, Community Strike, tu as besoin d'être monétisé. En tout cas, pour tous les problèmes de YouTube, n'hésitez surtout pas de me contacter. On verra dans quelle mesure on pourra vous aider. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table. La présentation de l'ASBEL Sauvé par la Grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.